bana ya SE bana ya Afrique du Sud shalom nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pour na ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino pour ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tout bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tout na moto. Bonsoir bandeko na ngai bana Congo boza ebele bozolanda ngai tosalaki émission na ndeko na nga David Mombele nalata ye na nga kaka serveture na lati oyo bandeko namoni ba droit de réponse ebimi ba congolais boza mitema mabe makasi boza mitema mabe yaya omoni malédiction okomi lukela ngo ka boye sans le savoir. Namoni bandeko neti ba Aido, ba Lexi weti bana tout oyo boya pembeni nanga. Faut bosa la tension. Comment bino batu moko boye boko contredire le garant de la nation analyse. Nga naza le garant de la nation. Et na bandi makambu ya ko soutenir Fali. Bozala te. Et na bandi ba ide nanga ya ko fanda ko soutenir ba artiste na bandi fimbu na fimbu to bandi na da héritier to ti na ye ko changer bino nyonso tu o bozoya bosala na droit de réponse boza ba flatter na je na réquilter bino na mawana na réquilter tout le monde sans exception na réquilter bino ngai nde mutu na réquilter bino nga pembeni ya Fali ezalaki likambo ya enveloppe koko de la chose à vivre zo pema ba maître ya Zakari ba baswe ya direct télévision bazali bazo pema un garant de la nation aleki na émission David Mombele un garant de la nation ya analyse ya ko soutenir Fali netinga azate na fongoli chaîne filmu na Afrique du Sud na 2016 na somi ba matériel na fana na ndako Jimmy Belau ayebi na sombi ba matériel ba fina na ba Luizo Mbata ba yebi na sombi ba matériel pona kende ko sala fimbu na fimbu nazala na témoin ya cameraman te journaliste te eloko te nde tokel Afrique du Sud na ba saper ba muziki ndingu ba Karine Mokonzi na lobi no na salaka na chaîne ya Kadhafi na ofongola siko chaîne naza leader de leader oya mimonike ngana ye to banda ba idenzela moko oya zala na même vision nanga na 2016 atombola musapi na ye en plus bandeko na ngai bozoya koloba ba n'importe quoi to bandi ba relation na ba 2021 2022 et Kenya bandi ko soutenir Fali na 2017 et Kenya mutuka ya Fali elongo na ndako ya Fali elaninga tina direct télévision boya na ba témoignage nazala na bino nga nazala na bino te bino nde bato bozoya pona ko flatter Fali ayebi ke boza ba flatter Fali atikala luka bino te. Le seul chroniqueur youtubeur Fali luka oyo batinda mutuka na tongo ya dimanche maître Balex ayebi maître Jimmy ayebi
oyo batinda mutuka le même jour mutuka ye nazo enveloppe nanga nazwi makambo ya héritier na sokoli maboko un garant de la nation comme moi Ken nazo loba Aïda yo pozo ya oloba un garant de la nation oh mokili mombebi ke garant de la nation ya makambo tali ko soutenir Fali nazameti président de la république ya ko soutenir Fali un garant de la nation lobby yo nyangala kata mbolo ko zo bi papo yo neti Alexis woti tozui yo kaka na makambo ba de martyr Alexis woti obosani ba merci oh yo zo pesa biso na analyse ke en tout cas vient na Ken merci nengo ndimi to fanda na pla yaya soki yo bino moko boyebi ke mutu nyonso tu oyo azo occasion na ndimi ka to fanda na plateau moko Fali mbala moko certifié ça kozala ka pembeni nanga ça kosala nanga émission mutu moko atikala kozala considéré pembeni na Fali azala te Fali afingami na Congo ba des années nani edite ke nga na ye na bundi bitumba na ba kisi njoka na bundi bitumba na ba makauz boyebi ba degré o ba kisi njoka boyebi ba njir nini o ba kisi njoka ba ma ezalaka pena Congo mobimba ba artiste tout basangelaka musicien moko azanga mutu ya kolobela ye garant de la nation comme Ken pia na lobby makambo mutu azo rekilte bino nga nazaleti Kabila na bino devant Kisekedi nga nazaleti Kabila na bino lelo batu baamona Kabila na bino mutu asali abibisi nga nazaleti Kabila na bino boko saka na nga te na ko fandela bino kimia te bozoya makambo tu oyo nga na realiza bino tu boya tsa minoko wana muta realize eloko pembeni na nga za te ailo bokwala na zwaka yo pena petit ke ozaka na santé eza bien te na zwaka yo oza garçon moko ozalaka mwa respect oyo oza no nyangala kata oyo oza bolole oyo okoma flatter aida oyebi ke eyo na ye afoye disidi ya mibale oyebi bien ke tokutani oyebi bien tofanda place moko tolala mbeto moko oyebi très bien ti otika fuiti oye Kinshasa ndeko na ngai ifale nasala nde nini nafongoli mutema ya makambo tu na okape kobanda ko isole bino musika afali musika garant de la nation bino bozoluka libabe na bino epa na ngai lelo oyo nga Ken alobaka ezaka ba vérité toke na Fali Angola nazwi mige nyema na imimi eti liboso ya Fali nazo présenter Fali mige wana Fali ayebi mige nyema te siko bino bambolombolo boyo leka bosala neti bo contredire Ken na bino na mige nani Fali ayebaka liboso Fali ayebi mige nyema liboso ya tout le monde siko nasali émission mige nyema kuta contredire nga te nga mutu akontredire nga aza te oh Ken atikala jamais kopousser Fali balobelaka baevo na yaya nakuta Fali na fere baza même pied d'égalité bino boyebi bitumba nga nabundi na combien de personnes boyebi nabundi na combien de personnes nabundi na bato ebele baminoko oyo bozotia bambanga oyo botiaki bato malamu oyo bozoluka je préfère mieux manike nde mutu aya peut-être parce que manike tobandi na ye depuis héritier ti dossier afali ye na memi ye mpe na dossier afali manike peut-être nakoyoka ye manike peut-être andehors ya manike mutu moko akopusana awa te mutu moko akoki kopusana awa te bino bamona arabe émission analyse ebotama na Congo bona mutu abota émission analyse ezalaka Frank Stemai nde mutu abota analyse Frank Stemai azwi ide analyse ayambaka ndenga tosalaka analyse en général mpona baartiste
Pour expliquer nous na source analyse utaka wapi. France Temai mutazwaka idée wana. Après tokoti makambo zoken. Mutako contredire nga azate. Botangela nga journaliste moko oh fali azalaka mutu ya fali te fali atindeli enveloppe pour banda ko collaborer. Soki na lobby naza parmi batoyo bapesi lelo fali ba trophée belé yo za nani po au contredire un garant comme moi na oloba naza na fali azui ba disque d'or na pesi cadeau ya stade. Aïdon Mbotalikasu Vali Tambwe est-ce que bokoki ko sauter Bible? Est-ce que bokoki ko sauter Bible? Vali Tambwe kutu na tie ya za problème na ngati wana petit nanga. Mais na tie ko mazala pe témoin. Est-ce que bokoki ko la pandai? Que fallait apesanga merci te un stade de tondi. Jo to kuta na fali na studio na ye na makampani. To salana bino tout. Fallait apesanga merci avec Ken, surtout tout ba benga pona yo. Bon salat. Atanga komba ido, atanga komba Butalika, atanga kombo ya mutu mususu te. Fallait apesanga ngai merci. Et nga nazo kota na wenza basomba zigida nazo kende partout bagambela na bakankokolo partout. Na sala na binote bino bozala ozelaka soki cérémonie moko ezosala na stade bobi ke bubu liondela koya akopesa mbongo nde bobimi. Ba sacrifice mosusu oyo nga na sala etake garant de la nation. Bosa batu boko fongola bambanga na bino boyaka koloba na loenge te. Namoni Alexis o eza soki troisième fois. Soki yaki likambo afali oyaka mbala moko bandi kofinga na bapara na batu nyonso tu. Alexis ebi kenga na Kinshasa nazalaka garçon moko très stable. Nazalaka stable na bala officiellement. Nazalaka koluwe mapangu ya mibimba. Ozolu ko osakana na ngai neti nga naza camarade na ote mon frère. Ngai na leleli fali, na leleli viezakle. Bacha na liste ya voyage, ngai. Soki makambo na oloba na akosa ngai na leleli viezakle na lela fali. Bato boko mema bolongo la kombo Alexis te Alexis za danger na kin. Kaka yo mutu aliboso koma kofinga nga. Fali azalaki kochoka te eloko moko te bandeko bozoluka babeze yo awa oyaki oclasele pe fali makambo barépétition baboya kokotisa kuna nga nasayelango émission ya commentaire baboya kokotisa oloba ba n'importe quoi eza na internet po bawario bakoma na bango batu ya mitema mabe bakoma batu kaka soki oye ofingi mutu mpo na fali nde baencourage yo bapesi yo. Oh, c'est grave. Nga na yana kobeta lisolo ya lokuta te, mon général Namos. Yolande Diamant vert, boni chacha dembetwa. Tokutanaka chez Wando Tam-Tam d'Afrique. Et ko sala biso bien. Tokutanaka chez Tam-Tam d'Afrique chez Wando. Et ko sala biso bien Masadanga Junior Ramazan Itashima. Esala ngai pasi bato yo ngai kaka oyo na fongoli ka mutema bande ko bozala pe reconnaissant bino fali mutasali bino te c'est moi boza ba fouiller ya fali te Boba kenga na bima jaloux ke fali kutaloba kena sepeli tene na memeli e batu na poto boba ke fali memande yaya siko bino bozoloba ke ngai na tia force te na makambo ya fali mais équipe epesi fali base awa na poto pa beta basala bien c'est mon équipe na boza équipe na même bobo histoire ba changeaka ngoti histoire ba changeaka ngana zala ke Simon Kimbangu yoke se a fali po ekoma ete epungwe ekoma makambo ba trophée ba disque de platine ngana za tata onda ya biloko wana tata onda lobi eloko
Bino, pasteur de l'île, si vous contredire. Simon Kimbango lobi ah bino ba de l'île, si vous koloba B. Mais boza maboma ba frère na ngai. Bozali maboma muto aza na poids ya Simon Kimbango, muto aza na poids ya Tata Onda. Muto aza gara de la nation na bino na loba pe bozwa pe courage ya ko répondre. Ken pian. Boko za la pe na mwa maboma. Bozela et ça lingai pas cité mais na seki ka bino na seki bino parce que oyo bozo luka boyebi yango te boko silisa mabota na kolia mabozela boyebi monde musique te monde musique oyo boko lemba poser un peu important ah bon on en prend mais non c'est un loco très important au monde une vie qui hérite ce qu'on appelle la loyauté c'est très important très bien ce qui au senga elo lelo ndeto va no na pesiote et bosanisa yote nyosa na personne oui oui ça fait Ken il a tout oublié parce qu'à un moment de sa vie à senga que l'homme va pesiote et ça te pour entendre mon thème avec peut-être la disponible dans la minute là et pour zapper il va forcer on va tout oui oui et l'on va zapper redevable na yote OK pourtant on ça na yo na chaîne na yo comme ça on sala mon po ba fanatique ni manota la yo anoko tiola banoti ni opena mo ezala te boyo kana ya futa eza contraté donc ce qui signifie que hasard redevable na yote il faut pas qu'on vouloir mon tout na ba niveau mo boy tu penses que moi sur na yeba que ça pour la que tout ça émission uniquement pour la faire na di matin bande ngana na consacrer temps na pour bon mutu mo non attends mais quel est dévoilé secret a dévoilé secret na ya bango ya bango na bato ba sala pona bango a pire d'image bon vient ngai eza passe vient ngai Dominique Kuba eza passe ba congolais balinga vérité te oya moni to sala na no réunion pour na faire été oya moni to sala na réunion pour na faire été bo sa ba mission na ba bible ko oya moni na vie na ye ke to fanda na ye to sala émission pour na faire été ke lelo to ko démarrer faire ndenge nini lelo to ko kitisa faire ndenge nini oya moni a participer na réunion wana te Alexis ko wanga na net nini Alexis wacho ko wanga na net nini boza ba aventurer mo bozo ya pembeni ya Fali bozo flatter Fali mais Fali ayebi makambo tout très bien Naza le gara de la nation yaya na fandi pembeni ya Fali bomoni bino moko Fali abeti ba stade atondisi azwi ba trophée na sali kaka na bino tamula yo na Fali te 2025 yo depuis bandi Fali za trophée te azwi trophée te ngana yana tibino te ba yo boya bino boya ko lukanga po Fali acha bino ka menga na kenda ko luka Fali te Fali atinda mutuka na enveloppe pona ya ko travailler na ye na ko sala comparer na bino jamais na boko comparer na bino te soki bino bomoni bo fanda na Fali po Fali se pera na bino boya ko répondre nga na pesi bino sujet mususu bo sauter bible soki ba réunion zalaki ko salema te chaque jour lelo to ko tumba kofi ndenge nini lelo fere to ko mema ndenge nini bino bo pesa ngai ti komboke na benga fere libataring ngai ba kombwana ya bozambi kema omani na vie er mutozo pema tubela ba mabe oyo sala c'est que c'est mon grand frère dans la période numéro 1 on s'est kendaki mabe mais ezaki si te que toyaki ka to créer un pire moko pour na combattre faire azalaki na batu ba maka ba finga ka ba parents ya Fali ba finga ka ba parents ya Fali kisi njora finga ka Fali totali to lobi non mwana mobalo mosaka ba finga ka Fali mwana mobalo Fali aza kombati bino botala kaka eza na équipe mo ebimaka mpona Fali mpona combattre fere boyebi te ke eza mpe na bato oyo bazalaka iniki mpona kofinga Fali
Karine Mokonzi azalaki kofinga Fally ya blague te. Jaël Licho yekuta azalaki kofinga te balekechu. Vous avez l'équipe nationale bino tout bozala contre Fally non? Si on a la vérité, yaya nakuta Fally na fere baza ndenge moko. Oya becha babimisi balbo eyo kana ndenge moko. Nazana mupepe ya mabe, mupepe ya volcan. Yaya nasalisa fere 7 ans faire abimisaka album teto tia fere na kati ya distraction. Faire abimisa album ndeni biso de atoloba. Bomoni album ya fere yana bozoka. Ezana ba faute. Yaya ta fere azalaki na besoin de album. Ata la taki analyse. Faire au moins un album et bimagate, faire un projet ça te. Yaya, ezana moment moko boye. Na vie toza ba passager dati ngande na boy na talaka bato ebele na yebi lelo bazalaka su na mokilité ngai pe lobi na kozala su te na kozonga na ngaka poussière bato bakufaka liboso na nga wana ezaka ka mwata na bango ekoki liboso na nga nga pe na kotika mokilo yo bato musu pe bakotika la korenye mais na opema nzamba juna no souffle ngote na senga bato te ba pardon. Viens dans la confiance avec la Fally, avec Fally na makambo belé, mais to critique Kofi. Yaya, to komati na niveau to lobake, babo wa Kofi nyo se kufa mayebo. Yaya ki mutima mabeni ni oyo biso. Tu wane zalaki pona ko sepelisa ba artiste bosusu. Mais la question c'est que makambo nga na zolo bana na vidéo moko te na lobi to fanda na Fally azotinda biso. Fally azalaka contre. Et tout ça, la émission pour nous diminuer faire. Pour analyse en ça qui est l'engiga, il faut te critiquer faire. Et l'analyse ça il faut te critiquer Kofi. Et l'analyse ça qu'il faut te boya pour qu'il mobimba. Fally ça qui contre. Azala ko boya qui bon ça la émission bongo pourquoi? Mais ça idéologie. Est-ce que nga na salle émission a confirmé que Fally ça ko tindanga na fingela e batu na salle mais non. Na tigali et là, je suis binois, et on a lobby, na on son a salé la Fally, na tigala pour bénéficier na yango te. C'est la vérité. Ceux qui n'a bénéficié, c'est que ça na enveloppe, mais qu'on Fally appeler ça nga oyo ok, oyo na musa, ya na lia poison, na lia poison na makambo yo, appelé si bino kara bateau yo, ngai na zui na memi bino na musala oyo, bosa la nga bémission ya ba bêtise. Niveau moko. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Yaya, na expliqué bino eloko moko ya muke. Bosa l'analyse. Et on a yaka ba wario bazalaka. Ngai nde mokonzi ya ba wario nyoso, ngai nde papa ya ba wario tout. Ngai nde papa ya ba wario nyoso ya mokili. Parce un véritable wario ya liboso ya mokili, c'est moi. Ba wario bazalaka te, ngai nde wario. Wario azali défenseur ya Fally. Défenseur ya Fally ya liboso, c'est moi. C'est moi qui vous a créé. Ngai nde papa onda na bino. Na kozwa pe kanda na lobi bon. Ba ange oyo nga na créé na soutenir frère pe frère wana yebaki allez Jésus longola ba ange na ko longola bino pe na kanda lelo soki ngai nazalaki na libela makelele oyo nebela distraction oyo Stade de France na bino ngai za reporter te bino bo na Stade de France za reporter bo batune ya mbanga bazate. Boya bisangai depuis 2017. Événement nini o Fally annoncer que beta mate. Boya bisanga. Non, événement mo bo Fally promettre ki pena batu. Ndenga promettre bino stade na 2025. Événement nini o Fally sa promettre kanga naza esale mate. Botangela nga moko ata mibali. Botangela nga ata moko apamba. Si quoi bino bozo combattre mutu moko boye oyo azali important. Omani bino nyoso tu boko ya koloba.
Et pour ça, nul est sans effet parce que il y a mon cocolo que ça a conscient que nous sommes c'est la vérité. Bino mo kansara musala nyoso tu mutasala ka e meritaka lifuti te na kolo bape falia za nyongo na ngai ya musala na salela ye ya bariske na zo ya yanga na lia poison na kolo bape bongo mena na salela miso pona senga fali mbongo te na ko senga e pourquoi parce que maman na zala na besoin là ya fali na senga na répondre bino parce que fali ayebi ke boza ba flatteur fali ayebi boza ba flatteur. Na vie mutu fozala polele meti bangala okoya okritike ken pia na micro en coulisses okero sola na batu ke na ken azana na raison ya bolelaka makasi bolelaka mais kolela na bi pesa libanda ya caméra ngaso ke na olela na kolela na caméra ya ser na poli Lumumba RDC Monde vient à Louison Mbata ser Paulé Lumumba et salinga pasi kaka bateau yo oyo nga na memi place nde bateau yango bakomi boye salinga pasi oh ser Deborah Kamanda